Création na innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di. Et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Mardi, et là, on a bino merci pour votre belle la télévision, on a bino pour la colonne info, la journal, il y a peuple pour le peuple, ancien président, il y a Kenya, ou Kenyatta, il y a consulté qui, donc on lundi 14 novembre, bah, force vive, il y a un dengue pour la rencontre, où ils allaient provenir à Nairobi. Tobé Tabongo Masolo, il y a président, il y a l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko, il y a Adala qui accompagné, là, mon membre, Moussous, il y a bureau, Naïba répondant qui n'appelle, il y a ancien président, il y a Kenya, ou Kenyatta, où il y a qui pour la consulter, acteurs politiques et la société civile, il y a République démocratique du Congo, une fois de plus, héritier Mapindeni. Christophe Mbosonko Diampwanga a fixé la limite pour parler et Longona Uhuru Kenyatta, président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosonko Diampwanga a qui accompagné les membres de ya bureau a répondu qu'il a appelé l'ancien président de Kenya Uhuru Kenyatta, facilitateur désigné dans la communauté de Afrique de l'Est Oyo Ayaki pour consulter les acteurs politiques de la société civile et les leaders de la communauté locale. Après l'entretien et Longona ancien président Kenya numéro 1 ya chambre basse ya parlement à Lobi Boye bango ba remercier président ya kala ya Kenya Uhuru Kenyatta ndenge andimaki mission oyo ya ko faciliter makambo bango ba yepona ko répondre na appel ya Kimia Boye bazui en charge makambo nyonso pona ko meka ndenge nini komema Kimia et longo na concours ya bato nyonso ya bonne volonté. Christophe Mbosonko Diampwanga lobi ba yaki koloba na ye oyo bango bazali ko kanisa po Kimia ezonga na RDC pona honorable président alobi peuple congolais azali peuple moko pacifique pe ezali kosenga a vivre na kimia na bondeko elongo na ba état nyonso oyo bazali ba voisin na ye po na ye alobi ba M23 bazali ba groupe moko terroriste tokoki ko négocier soki mokete na bango esengeli ba conditions ezala posé entre autres batika minduki balongo na ba territoire oyo bazali ko occuper illégalement esengeli bosimba ke président ya Assemblée nationale azala ki pe accompagner na ba membre nyonso ya bureau pour échanger lundi 14 novembre 2022 et Longona ancien président ya Kenya Uhuru Kenyatta oyo azali facilitateur désigné na compte ya communauté ya Afrique de l'Est na processus ya paix ya Nairobi.
totikala kaka na masolo ya président ya Assemblée nationale pour que sommes que Christophe Mbosso Kodia ye ayambaki bongo ambassadeur ya Égypte oyo asali 4 ans na République démocratique du Congo ayaki kopesa ye ba Dieu. Jadine Malembe, reportage. Andy Chaban asalaki ba Dieu na ye et pas ya honorable président ya Assemblée nationale diplomate égyptien Andy Chaban ayambamaki na audience lundi 14 novembre 2022 et pas ya Christophe Mbosso Kodia président de l'Assemblée nationale. Après 4 ans mobimba ya mandat na République démocratique du Congo, ambassadeur égyptien akendaki kosala badie na terme ya échange na bango et longona président de l'Assemblée nationale diplomate égyptien a déclaré boyi alobi ayaki po akomi na suka ya mandat na ye après 4 ans a passé na RDC ayaki po na koloba au revoir et pas ya président ya Assemblée nationale nde na occasion wana bango ba passaki en revue ba relation bilatérale entre RDC na Égypte pendant 4 ans ba travaillaki pour na raffermissement ya ba relation bilatérale pe ba projet ya futur pe ko bosana te le sous ko examiner ndenge nini ko développer ba relation bilatérale entre bamboka mibale pour na Chaban alobi numéro 1 ya chambre basse ya parlement azalaki vraiment favorable na ba échange oyo a saluer achèvement yango ba relation oyo ezali ko aboutir tango nyonso ensemble bango ba exploraki banzela oyo koki ko salama pour na ko consolider ba relation bilatérale entre bamboka mibale kati na yango ba relation parlementaire entre deux états pe le sous question ya création ya groupe d'amitié entre ba parlement mibale respectifs ndenge diplomate égyptien alobi et kozala canal pour na ko renforcer ba relation entre deux peuples. Commission socio-culturelle et Assemblée nationale Bango Basal qui échange le lundi 14 novembre na Modeste Mamba directeur exécutif de ONG Oeba il travaille qui pour la promotion des droits et la santé sexuelle héritier mapindemi pas de détail. Société civile ya Bukavu ba versa qui contribution na bango pour améliorer lisibilité na oyo etali loi ezali kolobela planning familial commission socio-culturelle et Assemblée nationale ba sala ki ba échange moko ya makasi lundi 14 novembre 2022 et Longona Modeste Mamba Amisi directeur exécutif ya ONG oyo azali ko travailler pour la promotion ya droit na santé sexuelle structure ya société civile oyo ezali basé na Bukavu coordonnateur ya plateforme ya ONG oyo azali ko la promotion ya ba droit ya autonomie pe intégrité corporelle na République démocratique du Congo. Mamba Modeste Amisi ye atalisi ke na cadre ya plaidoyer pour la promotion ya ba droit na autonomie et intégrité corporelle il y a une organisation, il y a société civile, oyo bazali ko œuvrer na 6 provinces de la République démocratique du Congo, Nord, Sud Kivu, Ituri, Chopo, Okatanga, Bango ba préféré commettre na disposition ya Assemblée nationale un certain ambiguïté oyo ezali ko contenir mingi ba loi nationale enfin ba ko améliorer lisibilité ya ba loi. Biso tozali groupe ya ba organisation société civile eza na République démocratique du Congo, tozali na 6 provinces RD Congo. Na RD Congo, tozali na Kinshasa, Nord Kivu, Sud Kivu, province ya Ituri, province ya Katanga na ya Chopo, toyokani toya komona ba député national, après ko solo la pena ba député provincial, maintenant toye na niveau national, poto solo na ba député national, to la kisabango ndenge loi ya Congo ezali koloba par rapport na protocole de Maputo oyo signaki ndenge nini bakoki kobongisa yango po mutu nyonso mwasi nyonso mobali nyonso na niveau ya RD Congo akoka ko accéder na loi wana yango wana biso toyaki awa kopesa na président ya commission socio culturelle. Commission et droits de l'homme et Assemblée nationale va convoquer qui me lundi 14 novembre ministre d'État et justice pour la copie de explication na makambo o belé o ezosali mabongo na domaine ya justice. Reportage. Ministre ya justice azalaki bongo na oral liboso ya commission ya droit de l'homme ya Assemblée nationale bango bamoni mabe na ba arrestation ba détention illégale ba condition ya ba détention na ba prison ya République démocratique du Congo ba traitement cruel inhumain dégradant infligé na ba citoyens bazali ko respecter ba délai ya prononcé ya justice te pe makambo ya ndenge na ndenge na tina wana nde na date ya le 26 octobre le kaki invitation epesamaki epai ya ministre d'État
ministre de la Justice pe garde de sceaux Rose Mutombo Keseye et Sengelaki alekana ko s'expliquer liboso ya ba député membre ya commission oyo bazalaki réuni na salle ya banquet ya palais du peuple ndenge article 138 ya constitution pe 183 184 ya règlement de l'intérieur ya assemblée nationale ezali kolobaki na demande ya ba élu membre ya commission député Simon Pierre Iananyo Mugi président ye adressaki invitation epai ya ministre d'État ya makambo ya justice pe garde de sceaux po na koya koloba autour ya ba arrestation pe makambo nyonso oyo bosimbake ezalaki bongo na cause ya balaki nyonso oyo bango bamoni premier ministre ye pe azelami mikolo ezali koya na commission oyo bazali prête po na koengager ba pour parler elongo na institution président de la République ministre Mutombo a sollicitaki pe azwaki délai il y a une semaine pour na ko rencontrer ba préoccupation ya ba eli pour na débat général. Donc, la province ya Haute-Tuele pour la construction de série ya route nationale numéro 25 na axe ici Ronia Nyande gouverneur la province ya Haute-Tuele Christophe Nanga a ordonné délocalisation ya poste ya péage ya Salisa na Bayenga Nadina Sona Muyala a pesibino ba détail. Na souci ya kotika accès libre na circulation ya ba compatriote de gouverneur ya province ya Haute-Tuele Christophe Baseane Nanga a ordonné qui mercredi 9 novembre na délégation mixte na direction générale ya ba recette ya Haute-Tuele service ya ba renseignement ya la police salisa plus ou moins 180 km na ville ya Isiro na route numéro 25 na axe Isiro Nyanya na secteur ya MMB na territoire ya Wamba na limite entre province ya Haute-Tuele pe ya Ituri na mission semoko oyo objectif nango ezalaki délocalisation localisation ya poste ya contrôle pe contribution ya place po na Bayenga environ 25 km ya Wamba centre identification ya ba service parasite pe démantèlement na bango na ba côté ya région provinciale décision oyo sanitaire ya autorité provinciale ezalaki réponse ya ba cri d'alarme ya usagers ya ba cas innombrable ya tracasserie na lieu oyo sans réseau ya télécommunication auprès ya ba 10 services ebele bazali non attrité ba s'installer pour na corassonner ba passant. Monsieur le gouverneur de province a décidé de la délocalisation du poste de péage de Salisa à Bayenga. Je rassure vraiment tous les assujettis que là où nous serons à Bayenga, ils ne seront pas tracassés. Nangambo ba usagers bazanga ki maloba et pa yuapi baeba ki solo na ko remercier gouverneur ya province oyo pour na volonté oyo a manifester na ko améliorer ba conditions ya circulation ya ba citoyens. Na gouverneur en tout cas merci à Kumisa Makaka. Bosimba qui chemin faisant délégation Oyo et détruire Carrefour illégalement implanté na pont Nempoko na 85 km ya chef lieu ya province et pas yuapi jungle et s'installer na ba perspective illicite ya ba somme ya 5 000 francs tina 50 000 francs congolais et pas pour sengeli ko bete la quelques conducteurs moto maboko oyo ba assistaki na scène oyo bosengeli koyeba ke na salisa numéro 1 ya ba renseignement na kati ya police nationale congolaise na Haute-Tuele à instruire na ba service ya sécurité présent ya ko cesser iliko ya ko rançonner ba usagers pe ba se pencher na mission na bango oyo ezali ya ko veiller na sécurité ya population et longo na ba bien na bango. Alliance des élites pour un nouveau Congo ANC na mokuse parti cher ya mwana mboka Marie-Josée Ifoku basala ki week-end qui déclaration politique et pas wapi bazali ko condamner agression à M23 et pas ya Rwanda pe bazali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na FRDC. Stéphane Skande ba détail. Le secrétariat général du parti au nom du bureau politique de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, AENC en sigle, a passé en revue la situation combien préoccupante de la sécurité en République démocratique du Congo
et particulièrement celles liées à la guerre qui se déroule actuellement dans toute la province du Nord Kivu entre les FARDC et les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda. Faisant suite à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour une mobilisation générale, l'ANC invite la jeunesse congolaise dans toutes ses composantes à s'enrôler massivement dans l'armée pour défendre notre patrie. Notre souhait serait de voir le chef de l'État signer un acte juridique imposant le service militaire à tout jeune Congolais à partir de 17-18 ans, afin de se constituer une réserve militaire, une force de frappe qui va faire craindre à toute vérité sur la capacité de la RDC à répondre à ses détracteurs. Troisième point, du point de vue politique, l'ANC demande au pouvoir en place de redéfinir sa politique de gouvernance en matière de défense et de sécurité en optant premièrement pour une motivation conséquente des militaires engagés au front et pour dans un deuxième temps l'assainissement de l'armée nationale plus que jamais infiltrée par des étrangers, les mercenaires et des officiers affairistes. Enfin, au quatrième point, du point de vue diplomatique, l'ANC demande à la communauté internationale de faire tomber les masques de l'hypocrisie en dénonçant clairement et formellement l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda. Elle encourage par ailleurs toute initiative diplomatique destinée à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de notre République, non seulement dans sa partie orientale, mais dans sa partie régionale avec tous ses voisins. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté l'avion Airbus A330 dans la capacité à plus de 300 places à chacun. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na ba-angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu. Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes, first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges, classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.
L'impulsion archevêque à ville province à Kinshasa, université Omnia Onubus, Bango Baza Kosala inscription pour l'année académique 2022-2023. Université à Sika, na kombo ya Omnia Omnibus, pe lokato yebi ete elo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye mutokobanda mobumu a 2022-2023 na site inei bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management pe tozali na département ya entrepreneuriat, département ya management et gestion et administration des projets. Nous allons dans le département ya sciences et techniques de développement. Nous allons dans l'école Tobengi, école de management, informatique et communication, en fait information et communication. Puis na ngambo ya Rigini kuna tozali na faculté la faculté ya sciences de la vie, sciences de la santé. Nous avons na santé publique, nous avons na LM0. Nous avons na sciences et bio-ingénieurs, nous avons na LMG0. Nous avons na faculté ya sport, nous avons na LM0. Nous avons na école Omnisport, nous avons na LM0. Bongo to soki toke na ngambo ya Jean 23 ali kindoli nene Jean 23 ko tozali na faculté ya théologie pe tozali na école de sciences théologiques ya mariage pe so toye na ngambo ya 5 ans kuna na Kitambo tozali na faculté ya philosophie na histoire pe tozali na école ya bonne gouvernance. Bongo loka toyebi yango que bokomisi bozali kokoba na basiti iye soit na site na biso ya otobenge site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. Université chrétienne catholique ICC dans Akam Baza Kofongla la porte Bangope pour l'année académique 2022-2023. Reportage héritier Mapindemi. Outi kosilisa classe au Tamboli Mingi aux universités à Kotangate. Bonne année académique 2022-2023 et sika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans Akam ICC na Mokuse leader na pédagogie de la réussite ezali wana bonne formation na bino botu na nganinye baza bongo na ba faculté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion technique de maintenance et réseau, intelligence artificielle. Faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire, droit économique et social, droit public. Bana ya faculté de sciences et de l'information ezape kuna na option lokola journalisme et multimédia, faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives, sociologie, relations internationales. Et bongo yozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna bazana ba faculté lokola management et gestion des entreprises, finance et fiscalité, secrétariat de gestion, marketing et gestion de la clientèle, hôtesse d'accueil, économie de l'environnement. Nangamo mususu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire, sciences infirmières et hospitalières, sage-femme et EASI, santé communautaire, institution de santé. Awa problème ezate pona kolier théorie na pratique na ICC dans Akam baza bongo na laboratoire moko ekuba piwa matériel ndenge na ndenge
oyo ba partenaire ebele bazali kosunga ba étudiant basala ba stage professionnel. Enseignement ezali kopesa mabongo na système ya LMD kobuka na tendeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC no akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema ba étudiant na niveau moko ya likolo. Okoki kutu ko envier ba université ya libanda ya mboka te. Olingi okende kotanga na ICC do akam zwa ba adresse oyo 26 avenue Bypass arrêt dépôt, quartier Eradi, na commune ya Selembaou. Mosusu, numéro 8 P16, avenue Nenga, arrêt chambre froide, n'entrée à Mokole, kuna na commune ya Mongafula. Numéro 19, avenue Kilari, quartier Jekani, commune ya Mongafula. Avenue Koutou, quartier Eradi, na commune ya Selembaou. Zwa bango na ba numéro oyo. ICC dans Akam, baza pe na ba adresse email. ICC dans Akam, @gmail.com. www.uccdonakam.disconcept.net. ICC dans Akam, ba formakande ba créateur de richesse. Mwana mboka Eric Mwamba elongo na fondation na Eric Mwamba baza kosunga bana ya Kimbantseke. Jadine Malembe apesi bino ba détail. Apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya fondation Eric Mwamba, azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona kwa porter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci pomwina epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à papa Eric qui a sa grâce, grâce à papa merci. Asuka kiwana te, l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte Marial. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonya na fondation Eric Mwamba. Ndeko, bino nyonso bovandi na district ya Tchango, lokola Kimbantseke, Njili, Masina, Ntele, Maluku, bokomona bilembo oyo fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza fondation Eric Mwamba oyo ozwi travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbantseke ya Tchango. To continue kobundela Tchango tina suka. To tonga ba pont, tozo sala ba centre ya formation ebele. Alors toujours défendre pe population à côté, surtout na makambo etali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pusana pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba et yeli bana Tchangu sourire. Poto malonga pona bana na bineza bongo Protivap. Yena zoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protivap. Bongo bébé ni pipi. C'est etumbana pota. Ndeko na malika mimi mwanzo lela makasi mwanzo kanti la balabala. Yeka boy alia na pasi mwanoyo. Mwana ko lia la pasi te est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protivap. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protivap. Butala ekola linai. Protivap kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli baliaka potopoto Protivap. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po aliaka potopoto Protivap. Bina kuna chimakate. Aha! Bitso nyoso toko bina dansa
bebebebe toke bana bayango chante kitoko ntoto makachi mboka mobimba echita yingi yo ha Protivap poto kitoko pona babebe pro bozalaki ebele bosala télévision na bino mpona kolanda info lingala journal ya peu mpona pe bosepelaki na mposa merci na Igor Tingi azalaki na nsima ya caméra concours rédactionnel Jadine Malembe héritier mapindemi ya supervisaki yango coordination ya Stéphane Skande montage esimamaki epai ya Fabrice Lundombi ngala bino topesani rendez-vous mikolo ezali koya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone to pe ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi